solo sur la masalanga Kenya aïe singa téléphone a dit ah ya yo c'est pas là fallait tu un visa yana singa fallait tu un visa ote a ko sané to yebi ba yebi sa biso ngala si mutu ayebi sa bino mwana c'est normal elle sa bino bongo parce que ye a ko kakola sa bino te ke ngala sala be fort na ko ba place on a commis pour et motiver bino. Donc, et là, le langage il y a découragement. Balak Sabino qui a bien filé, n'y a pas bien filé ça et y était. Il y a un bâtiment qui va se marier. Donc, il y a un salon qui est lobby sur le départ, au go comme bien filé. Donc, on s'en appelle que les cabines affilées. Et ça, le langage il y a découragé. C'est quand on va y aller, ça ne va pas décourager. Même tant que je vais te concert samedi passé, en Chine, il y a un instant, on continue à parler chez moi. Ah! Na vivara abi na vivara na panga lo na moni veri do ba panga ba oge o bo mona ya bi na filona ezaya yete ye asola zaleka net bino so ta ya moni ye asola ngo halo kwa ba ngote abi pena ah bon si comme na moni vérité donc on na mona la ya na ya ngo mais o ba yebisa nga ila panga ba panga nga tu libérer là parce que tout le monde a système à caméra surtout libérer caméra et là déranger peut battre monsieur sous parce que surtout bateau toyoka mais idéologie ali à terre va concerner en sauter mais idéologie ali qui surtout bête l'eau va bien aller non tout assumer l'eau les arabes fin de l'année peut gratification ça on a raté donc tout faut le péca et au faut ça na ça ya loso na faut même mango on ne va même mango mais mal va sur na mango na enveloppe on va accompagner na enveloppe on sera la chambre froide et ça organisation dans l'équipe mon manana va secrétaire nanga Yves Siloulou nanga ba directeur GSM Bilé les cinq ba directeur Sasa nanga ba Arnaud Wambi l'homme selon mon cœur nanga ba tout peu ba soutenir nanga ba papa Zefirani anga ba papa Fidèle Mundembe ba Mitterrand Sangilwa ba de là toko ba sebele ba ya papi matalatala da costa yoka propre bazana basungange pinga mo pe na ma onda na zwa na bomba na pe na souci ya baninga a au-delà ya souci ya ba droit na bango po ba travailler ga on a un souci na bango ou pas ba mériter mo na foi na image moko hier mais je pense que ça va maman soyi soyi ndenga tina ko la image wana autour do ba yo mo lobi ke hein boyo ka rappel batou ba vidéo mo ba na ko déranger mais vidéo ngana ko ina mo lobi na ebité suki ezalaki zando bien ezalaki nini filet atie image mais tout côté basapa tout balidi au salon baquette on va continuer quand on l'a ça va tout bien non en tout cas net oza boye mini ba biloko mususu to mona epesa biso pe ba façon mususu ya ozana na mokili ya olakisa pe grandeur nini oyo to komi na ngoke toza permis ya osala kamera mu nyonso mon net nga bono na publier eloko te na Facebook nanga à part Facebook officiel nanga et tiaka kaka mambo ya musique nanga maintenant le problème c'est quoi na roche lo mususu na statut nanga ya WhatsApp nanga et en privé bon WhatsApp ya de privé te tant na statut ça pour bato tout ba mona ya un soupo na ba correspondance nanga bato ba correspondant nanga pardon bato tout monde na ba to za na numéro mais mutu soupa ko zo aibi lelo ba page pe comment luka nango elia oza sir ya joy na niveau nanga na wozo ba catch ne fa na ona ndaku bon na journée na Facebook non na ola ki sa nem su ne no somba ke na continue na kabana na somba parce que lelo to comme victime il y a ba mafinga mususu ola ka victime no boye misi so 1130 € na yo so mi chemise boye mais mutu mususu ana mo so ya 30 ou toi il y a des prix na moté. N'est-ce pas tout le monde a valori na mon placement au lobby on l'a taki Gucci je pense on l'a testé Gucci garçon royal au lobby Gucci à l'okuta il y a filé à l'okuta c'est l'homme d'une émission on a le bas tout ça va bloquer bon à moi là so au pays on l'a quand même nos pays net image oh normalement na moko et ça nga soni muta filmer nga ezali frère nanga Kalo boutique on m'a dit biso ba ya za boutique non on m'a dit biso ba bateau to za rappeur organisé chaque débit il y a né to bongisa palette to bimisa blo akala to tia ya sika ko bana ba kiti tina ba lutu
ozomona et dans ce oh ça nando bongisa parler na bimisi ba blo akala ba che parler couleur parce qu'il faut ba kiti mususu côté pays ba chambre na faki ba bongisa na ça leasing tout ça ba biloko tu bimaki poto banda ucha otugozo misa na chambre oye tikala tout le po kabula na bande ondeza frère mama kalwa filmer ngai na chaka na statut na nde tamboli ba tout kana na moko na o regretter pourquoi na chaka on a statut na ngati combien panzane ke na ba page ke na ba Facebook tout ça normalement lo ka boye ezelo ke ko kene na ba Facebook te mais après au moins na ba tout ça ba ndeni afingo ne lo ko amoni na page note mo fingo lo ya mo oh là qui ça va na la question est-ce que na page na ali mu ya gazu les 30 bon mu ya gazu aller combien baba ya kate ba aller combien na ba mala tozelaka les 30 na ba luba tozelaka les 30 na ba nyanga na ba tando na ba ndibu ba aller combien les 30 gars là les 30 les 15 na les 30 là 15 na trentaine bongo te kaya mwana voilà alors vous nous prenez en cours de cette émission mesdames et messieurs. Yo ça on se comme ya ka mo so date mo na mundele na français les 30 ah le grand maître sur ce plateau monsieur dame nous allons vous faire plaisir na osenge exercice mo les membres na kala ki yango mais je pense que na poser la question na Mogo na moni on peut dans les réseaux sociaux parce que je voulais bien me documenter sur Yo en pleine répétition. Je pense que c'est la dernière répétition là, il y a jeudi. Tout le monde maman Moko a yé vers Yo, a poussé vers Yo, a sengi onzebo. Là c'est la réponse na Yo. A sengi onzebo tant à zone Yo ah nzembo ah t'es qu'on y a au moins strophe moi mouké après le bon la voix du peuple c'est la voix du Dieu. Toi et moi on mais curieusement on peut si détail moi vous nzembo oh na me limité. Grand maître. Est-ce que vous allez voir? Nous allons faire plaisir, c'est le grand maître. Nous allons faire plaisir à Yawili Mouchi. C'est belle idée, Silika Nayo. Maintenant, on a un grand maître, Yoko Banzemo. So you can long grand maître, Yoko Banzemo. You don't tell me Siliki, Eko Mayote. You boulot no Tikagara, Yayo. So the chauffeur. Mais, déjà, ça sera pour le plaisir de l'expert, des experts comptables Jimmy Kabaya, j'ai bien dit, s'il vous plaît, pour le plaisir de Patrick Mbaya, pendaison sans pitié, moto rouge, et pour le plaisir du directeur général Marcelin Chiswaka, Contiaga. Laissons. Maman, lelo, nakangea ngabisaka. Naebike okolela kasi kolela na lute, okoyeba noraso. Mama nake, nibila vivre na zamana koma kamarada banyama. Choisis ma tata. Nalembe ko vivre na bacho. Na kubasa muke, mokile tondi twari. Banima misusu na liaka na bango. Sokina pesi base. Zani baini, mokile salema bongo. Eko mwasi na pesa gara milio. Mokola mona kite milio. Alangi mobala de milio. Akomi komolanga savale. Moke mamala muzame opesanga. Kama lokola piniso. Sale mate bola. Nanga bafuta kanga mate. Simba mote malanga. Naiga baiga sate. Moto moko ekoki koiniso moko mokima. Choisis ma tata. Mamana te. Ngai choisi na kosala bolamu atako mokili efuti ngai te lifuta nange epai ya Nzambe ala po motema na zanongo tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV monde entier bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV. Nasenga la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous abonnez massivement. Baye Balingara Serge. Vous abonnez dans Nkumu Africa TV.
cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya loposo. Okomaki na poso lokola ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposé. Oh, pour vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont place dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na peau ya bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.